Merci mingi papa Roger pona kozong selangai maloba. Bandeko babolingo. Il faut koyeba yango ete. Bato oyo nyonso tu basalisaki ba passeport na bango neti oyo ndeko oyo to che resina ye na liboso ya bitando ya bilili ya ba television na bino ya internet oyo bozali kotala. Ndeko wana alobi ete abengaki mokolo ya vendredi po ete lokola ayokaki sango ete lo ya ba passeport eyaki tango abengi batali na liste balobi ke passeport na ye eyete pe baye koloba ete ndeko na ye koloba baye koremarke bango nyonso to bafutaki bambongo na ndenge ya maboko oyo baza na baresi wana ata moto moko jusqu'à présent azwi passeport na ye azali te. Alors tosengi na papa Alexis Tambwe Mwamba po soki tozali koadrese na yo kosadrese na yo mbala moko po ete toyei komona on dirait pona son excellence mama Shakembo makambo ya ba passeport eleki ye kilo aza kokoka kozwa solution na yango te yango na tokei directement epai ya yo moko ministre papa Alexis Tambwe Mwamba meka nanu kozwa le devant ya makambo oyo po ete mokili emona quand même ke ambassade ya Allemagne sérieux du sérieux ezali po ete bamakambo oyo meme baallemand misusu bazoloba ete ambassade ya Congo eza na sérieux te baallemand ebele bazali kokamwa bokoyebisa moto 3 mois mais bon respecter quand même bamakambo na bino ebongo bato bazali kosalisa bapasseport ntango mosusu okomona na France bayebisi ye 3 mois okomona ntango mosusu 2 mois et quelques jours babengi ye o passeport na yo eye même na Angleterre mais awa eloko toremarke surtout eloko ekamwisi biso mokolo oyo tosengi na bato na tolobi non bomeka nanu kokoma par écrit epai ya mama Shakembo ntango mosusu akoyebisa bino pourquoi ba passeport ezali kozwa retard bandeko bakomi yo mama Shakembo ata réponse est-ce que wana ye mpona kotravailler mpona ba peuple congolais ou bien azali kosalela kaka kokipe kaka bamakambo na ye privé mais wana ezali malamu te bino soki bozali en Allemagne bozali kosala mpona au service ya mboka mpe kotala bamakambo ya badiaspora congolaise oyo bazali libanda ya mboka lelo bamakambo bakongolais bazali kokanisela bino bozali koyeba te bino nde moto bozali kolinga ete bakongolais oyo lelo bazali kosepela lelo na makambo kitoko ezali kosalama na mboka bazonga bakoma bana ya kuluna mpe babanda kosala batrouble babanda kosala n'importe quoi soki moto afuti mbongo na ye mpo na passeport boyebisi ye 3 mois mais bo respecte quand même mabaloba na bino epuis eloko ezali kolakisa ete bozali mpe na motema moko ya malamu te ya mabe comment expliquer soki moto asali 3 mois ekomi omona baza kobenga bino ere moko telefone yango mpona koyamba ekomi ya likukuma epuis réseau ya malonga bopesaka te ntango bino bokoloba biso te kuna na Congo ntango bato wana bakosala bankete babengi kuna na ministère ya affaires étrangères kuna baza koloba ete no ndenge ezali wana ambassadeur nani ambassade ya Congo na Berlin bambongo ya bato mosusu nanu batindi awa te bomoni esika bozali kobima bangoto bobo mpe bamwe sérieux déjà tozali koinforme bino bakongolais bazali déjà prêt ya kosangana balingi ete baluka avocat moko oyo akotraduire ambassade ya Berlin na justice po ete ntango bango bazalaki na ide balobi bamema yango na ndenge ya mobulu nde moto moko oyo azali mpe moto ya mibeko en Allemagne nde ayebisi bango procédure nini bakoki kosala oyo kokende na ndenge ya malamu parce que ndeko ntango boyebisi moto 3 mois ntango yo 3 mois eleki okomi kosala bamanevre ezali infraction boyebi teke na niveau ya justice soki lelo bato wana bakeba na niveau ya justice malgré bokopesa bango ba passeport boyebi teke
bokoki mpe kodédommage bango ebongo bato baperdre bamisala oyebi teke bokoki kodédommage bango na niveau ya justice. Est-ce que responsable mama Shakembo son excellence Shakembo azoyeba bamakambo wana nyonso mpo bato nyonso bakei na niveau ya justice kotia motema te ntango mosusu oloba na tozali bato ya ambassade justice ezali justice mpo soki moto mosala na ye ebeba mpo na makambo na bino ya passeport me keba bokodédommage ye yango tosengi na papa Alexis Tambwe Mwamba ameka nanu kotala likambo ya passeport ya bapasseport ya bato basalisa bamosusu bakomi lelo na ba 9e mois passeport emonanaka te raison mpe ya malonga ezalaka te alors ke bato mosusu bazali kuna na Congo bapasseport na bango ezokobima sans problème. Alors bino bozali kokosa nani mpe bolingi mpe kokosa nani? Vraiment, il faut tous la ba sérieux. Il faut tous la du sérieux kati na biso. Après kaka bino bato ya boye, tango pe bato mosusu bazali ko finga Congo, bazali ko loba ete ba konzi ya Congo boye boye. Bino mo vandi calme. Nzoka de bino moko bozali ba bebisi. Bozali ko bosa na ete bato ebele. Oyo bazali kuna na Congo, bazangi meme misala. Mais bino bo pesi bino chance bozwi misala boye bo vandi wana, tala ba biloko bokomi ko sala. Bambongo ya bato ya bapasseport ezali bambongo ya kosala nango batrafic ya komultiplier yango te na ndenge ya commerce. Bambongo ya bato ya passeport ezali mpona kosalela bango bapasseport na bango mpe kopesa bango bapasseport na bango. Pa makambo ngai mama kozali ndenge nazali kotombola mongongo, nazali kotombola mongongo pamba te po ete na niveau meme ya niveau ya affaires étrangères kuna na Congo bafuite esi ebimi ke ambassade ya Congo na Berlin ba régler ma situation ya bato mingi te na oyo etali ba passeport. Alors bambongo wana ekei wapi? Vraiment ezali pasi pe mawa. Papa Roger nazongiseli yo maloba.